Mbote balandi ya masolo ya sika. Lelo toye kolobela sije oyo etali konyokolaka mibali na bandaku ya mabala. Toye kolobela sije oyo pourquoi po ete tomoni ete eleki pe ekomi mingi. Yango wana tobi ete toya kobeta sete na lisolo oyo. Tango nyonso tozali koya kobeta sete na masolo na biso, elingi koloba teke biso tozali basantu non. Tozali ko participer, tozali kobakisa belese un plus na communauté na biso. Au lieu to continuaka toujours na mabe, tobi ete tobetaka masolo oyo po to continuaka te ezala ta na limiti moko na kati na communauté na biso. Yango tina tozoya tango nyonso na basije na biso. Yambo na kota na lisolo ya moko na lelo na kopesa mbote na yaya koyalo bakembisa, na kopesa mbote na ba amina nga nyonso ya Facebook oyo tango nyonso bosinkitaka na kopesaka ngai ba mbote na bino bisika nyonso bozwami bozali partout. Mbote na bino yango wana pe na kopesa mbote na baye nyonso oyo bolandaka masolo ya sika. Sije na biso ndenge tosili koloba ezali konyokolaka mibali na bandaku ya mabala. Mobali azali na poto. Yo ozali na kati na Congo. Kozala yo ozali na kati na Congo yo mwasi okenda na famille ya mobali okoma kosala misala okoma na botosi moko oyo kutu okondima te. Ba famille wana bapesa yo confiance moko ya munene ya makasi ete mwasi oyo vraiment soki a rejoindre mwana na biso kuna na poto biso pe tokozala malamu. Mwana tala kaka ye moko avanda kuna ezali malamu te. Ba famille wana babengi mwana na bango na poto ya mobali. Bayebisi ete mwasi oyo vraiment azali mwasi moko malamu sala tukuna oluka mbongo obengisa ye. Mobali pe awa abomi nzoto kolala lepa ba camarade koluka ndenge nyonso tu oyo ya mobali ya lukaka po azwa kaka mbongo abengisa mwasi wana. Ekomaki na mokolo mosusu asali makambo esimbi mwasi ifo aya. Mwasi alongwe na Kishasa aye. Kokoma mwasi akomi awa na poto, mwasi gentil. Mwasi vraiment okosepela kaka mwasi wana azali malamu. Mwasi azali kolamba, mobali azosepela biloko oyo kutu mobali alia te akomi kolia. Mobali njoto zalaki mukie njoto komi kofungwama. Mobali akomi munene na mbetu kutu koloba te. Mwasi akomisi mobali wana aveugle. Mobali amoni ete sans mwasi oyo na kovivre lisusu te. Na sima kovanda kaka mwasi azali koyeba ndenge mobali abimaka ndenge mobali azongaka. Makambo nini mobali asalaka bakampu nini mobali asalaka. Mwasi akomi kotia sikoyo songi epa mobali pona ba famille ya mobali oyo batika na kati na Congo. Mobali tellement ke alingi mwasi wana mingi akomi kobota confiance epa ya mwasi ekomaki na mokolo mosusu akomi ko se retirer epa ya famille na ye. Mwasi amoni ke mobali a se retirer na famille na ye akomi sikoyo epa ba camarade oyo mobali azalaka na bango kala. Mobali mwasi akomi kotia songi pona ba camarade ya mobali po mobali ayi na bango. Ekomaki ete mobali abengana pe aboya ba camarade nyonso oyo azalaki na bango kaka pona mwasi wana. Ekomi na tangu mususu mwasi siko na se ya makanisi na ye alobi ete lokola okaboni na famille na yo, lokola okaboni na bakamaradi na yo, sikoyo nde na konyokola yo. Mwasi azwi mokano akonyokola mobali wana. Mobali oyo abengisi yo, amoni pasi, abengisi yo na Congo. Ozwi mokano ya konyokola ye. Asala yo peloko moko te. Na sima bandeko mwasi azwaka zemi te azwi zemi. Kozo mwasi azwi zemi, esengelaki ete tango mususu pe avanda misala mingi asalaka te. Mwana mobali akomi koyedeye, mobali akomi kolamba, mobali akomi kosukola basani, mobali akomi kosala misala presque nyonso ya ndako. Mwasi azali kosepela. Ekomi na tango ete mwasi abotaka te aboti. Kobota mwasi aboti esengaki ke azwa repos moko ndambu po a se rétablir na sima azongela misala na ye ya bomwasi oyo esengeli asalaka na ndako. Mobali toujours azali koyede ye po apesa mwasi temps wana ya ko se récupérer. Ekomi na tango ke mwasi esi a récupérer asalaka musala ya ndako, aboyi alambaka lisusu te, tali bandaka kazwa zemi, akoma na zemi, alingaka lisusu musala te.
alambaka lisusu te, mobali akoma kosukola basani, mobali akoma kolamba, mobali akoma konyokwama. Mwasi asalaka lisusu eloko moko te. Mwasi soki ayambi bakamaradi na ye, ozomona mwasi asepeli. Mwasi asepeli. Ake na cuisine alambi po na kamaradi na ye, ake na cuisine alambi. Me mobali na ye moko alambelaka ye te. Alambelaka lisusu mobali na ye te, azo préféré alambela mutu mususu. Pe mutu mususu wana oyo bazali kolambela, batieli ye biloko na mesa azali kolia. Mobali kolondaka uti libanda aye, ayebisi mwasi pesanga biloko kolia. Mwasi yoka ndenge zokangi na mobali. Oyebi ndenge balambaka fufu te? Kende yo moko na cuisine kende olamba fufu. Mama. Obosani mobali oyo alongoli yo na pasi na kati na Congo, aye na awa na poto. Okomi balanga juana. Et puis yo camarade yo mutu na kati na ndaku wana, ozomona camarade nona ba réponse ya mabe bongo et pas mobali na ye. Chaque fois remakaka ngo. Pourquoi okopesa ye conseil te? Pourquoi vandi pe okangami kaka koyaka na ndaku wana? Ezali malamu te. Na yebi ete biso ba Congolais to lingi place oyo kimia ezali te. Yango place nde biso to pofeka ko tia makolo. Mais place kimia oyo ezali to tiaka makolo te. Ezali malamu te. E bomoni mutu na likambo ya bongo, camarade no likama bongo, mais ka kopesa ye conseil. Tant que pas ko kena nzela ya kobunga. Soko lingaka ye pesa ye vraiment conseil atika makambo wana. Omoni mobali lokola ndoki po asengi yo kaka ke mama lambela ngai biloko. Ezali malamu te. Na tango ya relation sexuelle na kati ya ndako. Tango komaka tango ya relation, ezaka tango moko il faut vraiment bozala concentrer mwasi na mobali. Bakanda na bino nyonso oyo bozalaki nango soki na journée soki wapi ezala te. Mais okomona mwasi, mobali akosala kaka erreur moko boye na mbetu, mwasi asiliki. Oyo kwa nzoto mobali nyonso tu elembi. Azali suna makasi te. Kozala mobali azali suna makasi te, au lieu de comprendre que des fois uti po epa na yo, lokola yo ogangi. Des fois uti epa na yo oboyi. Omona osiliki boko moswana wana likambo ezali te, na likambo bozalaki nango posa ya kosala ezali lisusu te. Ezali malamu te ba mama. Toyo kobeta sete na likambo oyo ezali vraiment malamu te. Yo na mobali bosolaka lisusu te na ndako. Mwasi okoma kanda kanda. Obosani mama, obosani. Okoma kanda kanda na ndako. Osolaka lisusu na mobali te. Bokoma lokola mpuku na nyao. Na mbetu. Okoma kolala na pantalon ya jean bakangi ceinture. Na yebi bozali. Nazo beta lisolo oyo na yebi ete bozali. Bisika bozali botika ba comportement wana ezali malamu te. Okoma kolala na jean batia ceinture. Wana nsoto pona konyokola ka mobali. Ezali malamu te. Olingi mobali akorje yo te. Soki mobali alobi kaka tango mama eloko boye ezali malamu te, ou bien suki no banda otia eumeli, il faut longola yango siliki. Okosolisa mobali te journée mobimba. Na mbeto mo attention préféré okende olala na na divan. Otiki mobali ye moko na chambre. Kanda ya nini? Euta wapi? Bino ko bozaka na batu te. Balobaka tango susu basi mususu babebaka tango susu pona ba camarade. Banda po ya poto. Osana pe ba camarade vraiment te. Pourquoi comportement ya bongo euti wapi? Ezali malamu te, yango lisolo to yoko beta sete pona mukona lelo. Vraiment botika ezali malamu te. Pona kopesa conseil na baye oyo basala ka makambo wana pona yebi ete bozali totika makambo wana soki olingi mutu c'est bien. Mais soki olingi ete kolikanga te onyokola ye ezali malamu te. Toboyi te papa akoki ko aider yo. Ezali normal. Il faut jamais exagérer. Soki azali ko aider yo et que vous allez malamu tango so bino mbale botemi na cuisine o azosala boye kuna osala bosse, mais otiki ye moko yo vandi na yo na zemi te ozana eloko moko te. Ayeli yo pe fufu na mesa olie. Mais omona na koza mutema mabe mama. Ezali malamu te. Mobali na yo abengisi yo na poto. Komona ezoba te? Komona ezoba te? Abengisi yo po alingaki yo. Mbongo wana dépenser pour na yo. Poto mbongo ezali pasi. Mbongo wana mobali a dépenser pour na yo. Esengela kine tango susu abengi satan ndeko na ye. Mais abengisi yo o babengi mutu mususu, mais oye na poto olakisi ye face na yo.
ezali malamu te. Yango conseil vraiment na pesi na bino ba o nyonso bosalaka makambo wana ezali malamu te, totika. Ndenge na uti koloba elobi teke biso tozali malamu, mais tozali toujours kolinga betaka basete po ete makambo wana edimine na kati ya communauté na biso. Masolo ya sika bandeko tozali koloba na mukuse po ete ezali tango nyonso audio. Kasi un jour tukubimisa yango na bilili ekozala na batu o tokosolola masolo o nyonso tu tobetaka ya sika. Pona bandeko mingi o basinketaka ete masolo ya sika ezali masolo moko ezali malamu, kasi ezali tango susu mukuse mbangu na comprendre inquiétude na bino, kasi un jour tokozwa na bilili tokosolola yango. Merci na ndenge bosilaki kolanda ngai, vraiment na sepeli mingi. Botika malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir.